na banda ko yebisa maman Jacqueline c'est maman papa wana ozalaka na pembeni wana azalaka PD PD na ye eza ya banda bo mwana oyoyo aza mwana ya lisumu bazo bateke Freddy Vegas aza lisumu Dame Jeno déjà basalaka na cimenterie ya lukala de tellement baliaka trop na ciment ciment komi ko beba obi PD azara nesika obimisa te po basi bazaka ya momo na système ye règle et bimi mais ya za mobali moya obimisa eza tenio c'est ça la nini et ko taka na kati kati komo sa nini kopola po Freddy nanga yona za Kinshasa za kopola afungola sima bo mera tala bo kati mambo eza ko yinda oba kitoi azo bisayo bere so lango utozila ngo apata yo moko pona ko sala yango tellement ni sezaki ya kopola il faut siko basa nini baluka ndamba musuni bakata babamba pona basala esima wana do Freddy nenga za wana azana nyonga majaki ya lisoko Rossi TV kuna tomona ba théâtre ba émission ba eluku musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV abonnement basabonaka kaka osabone oke na notification kuna nde sika makambo elali bébé Rossi News TV nde makambo Réel plaisir de me retrouver encore de nouveau chez vous, chers internautes de Rossi News Télévision. Bonjour, bonjour, na ba fidèle News sur Rossi News Télévision. Merci pour la fidélité et confiance au besoin de maté Kolaksabiso à travers l'émission Nabino Forever. Et c'est toujours moi la vôtre, Sarah Matomono. Nazara a toujours on a pour nous Sarah Bino information. Et Sarah Bino, vous allez toujours branché dans Rossi News Télévision. Donc, ils ont une news mais on ratango a étant que nazali oui bakanga nazana na mwana musa na bino. Je peux pas commencer cette émission ça pour autant faire un clin d'œil à madame Ronsi Moufansoni, autrement dit maman ni mama, et aussi à l'homme qu'on appelle monsieur le DG. Bonjour à toi papa Mirakin du Montréal derrière la caméra ngano ezalaka pour la vie. Alors merci beaucoup na bayebanga nyonso bayebanga babulinga ngai na babulinga ngate. Merci na bino wana maman na moni master nga Sarah Kunga en direct de Paris, hein? La parisienne Sarah Kunga, Nelson Ekiembi Boss Mboka, mon vieux, merci beaucoup. Alvaro Cash Play de moi, merci beaucoup à toi. Tabita Kiambi, merci beaucoup. Moukantombolo, hein? Skyper, Jessie Matumona, merci à toi. Brenel Zola Doplis, merci beaucoup à toi. Lola Ndombe, en direct de l'Ouganda, le nécessaire, bonjour à toi. Miel, le jumeau de son jumeau, hein? En direct de Turquie, bonjour à toi. Autrement dit, avis de recherche. Ma fani ya Ronsi ni nepsi binora mikolo yo izana tata moko boye azolukila kaka la Chine makambo mambo sera on dit kokini mambo lamungi lisusu parce que tata na aza na kina biso azo cracher na banivo moko bondi maté encore secrétaire ya Chine plutôt Mukangi porte, hein? Surveillant à la Chine, sentinelle à la Chine, et Zarabongo Bérin rouge à Karine Mokonzi, Bobi que sous Bomouni a le bela Kakaming, Mambotali la baronne, Mambotali bateau Basungara Karine Mokonzi, Bali Boma la Karine, maman Jackie Vegas, et le bela Kaka Batouana à la Chine, voilà. Donc, Nene Sibino, l'émission Lelo Naza, Peke Kanaye, Bérin rouge, à ça la droit de réponse, Naye, te bita pour répondre, Nani. Maman Jackie, la baronne, Père Wano, Mikola Ocha Moto dans la Chine, tu éviter parce que comme ils sont finga la baronne, azo finga les sous maman Jackie, l'ingratitude est condamnable. Bérin rouge, nazo bien déjà ça la entrée na yo. Puis surtout longo na Bérin abi atala ke mission moko na Rossi News et PC Kanda. Face à la droit de réponse et pas mouton on a invité qui une mission na. Ne éviter ça nani, Bérin lu qui n'a pas problème. Câble. Bonjour Sarah Matoumona. Bonjour Bérin. Boni. Comment on est na yambio? Yo Sarah, bon ebio ya la mamna. Ngande na zara na ba pressé trop pour mutema so esuki senga ifuna loba. Ndi angona ya en tout cas bonjour vraiment na ba abonné à Rossi News. Comment on m'a tâté. Bon, en tout cas, bon, s'abonner vraiment à la chaîne, il y a bien, chaîne, il y a image, il y a bien, qualité, il y a bien. Et surtout, dans le concert, il y a ça, l'émission, il y a qualité, il y a propre, et surtout, l'émission, il y a calme. En tout cas, bon, on a vraiment pour nous recevoir le droit de réponse. Ceux qui ont été chrétiens, qui mami, attendant les distribuer pour que sentinelle, à la Chine, on a là, la raté, na veille, on a toujours une flèche, pour nous répondre à bateau, tout, il y a une salité contre Bissot.
Beret rouge musalane yangwana. Voilà, Berasuko toujours comprendre tes mambo joli kakimezaki nango tomoni félicitations à Super Tantine tomoni bilo ekoti na ndaku ba kiti ya qualité ba tela qualité kando la kaibiso on de tomoni c'est bon donc tomoni pe kuna nanga mo grâce mise à changer ba rido ndaku na eh longoli ba loko ba torchon atiaki na palais pour comprendre que omoni ba robanda robongisa makamale malembe ayo comprendre que ba rido na tiaki il fallait qu'il la muto asala makam mwana na bwaka kude iponga pena bongisa ya zaki pressé donc ndenga zana kaka ndenge na saki OK a banda changer malemba changer TV a changer mesa table wana changer bilo rebelle déjà ndenga longoli ba matabo a chaki na miro wana a comprendre que ya veri et c'est côté que pas car en tout cas courage kana grâce mbizia talara karine mingi ko sala OK o matape courage kaka. Mambo ezali awa Super Tantine la baronne ndaku tokos wana pena félicitations à toi Beret mais c'est Vegas ça na kim ngala to yebi to tala be émission ngala katara limbisa longola mais c'est Vegas bongo ya za messier nazo pekisa ko makambo balobi benga mutu na kombo na benga nyama na nyama na kombo na soki soso aza soso ko bengeli batate. Oui, osumuki omemili sumu epa ya nzambe aza pedi benga mutu na kombo na ye aza pedi. Vous comprenez? Histoire n'a déjà battu que c'est un PD. Les locaux nazo expliqué. Nous autres on a eu l'onginae makambo belé on a zone ngane. C'est déshabillé bino momona qui a PD. Ya on a expliqué. En tout cas pour na robandana nous respect vraiment dans nous un couple qui se respecte vraiment donc li bala ya solo vraiment na repesa mbote nanga vraiment na ndeko na nga moko vraiment ya mobali major Lupaso hein mutema ya mejengo depuis Kinshasa meje azana biso en tout cas maman courage bozala toujours na bolingo nzamba batela bino mère pona kota na expliquer nanu makambu ya Freddy Vegas elembisi biso et olembisa biso te po boulot na biso eza koloba ozo comprendre Freddy Vegas aza PD donc ndenge toza boito so na nde na mwasi. Vous comprenez? Guerre en coup, il fallait à la kibana basi ba soa na ngoba Myriam Mapula batina la cinéma ba morine bola mais tellement que côté musu sazana ba mbuma mandefu na mbanga ifu biso pe mbali to sala nini to kota ngo po aza double sim côté musu sim ya basi côté musu sim mibali yango moni biso to sanini to sangeli kaka koto ba Myriam ba beta kotonga pe biso na beta po azo sala makambo se pelsa biso te ngala lo baka ke to zala na respect abatu couleur on a défendre car respect ya batu. En tout cas Freddy Vegas a loué poto a kiti Kinshasa boyebi kozo ayelité bisonde to yebi en polo binazayi na lemba en tout cas bo excuser ceux qui bana baza bolongo la bon pour Freddy Vegas a komaki kotanga kotanga na sima na Facebook na yi hein na kasi Facebook na yi na Facebook na yi nazo like na Facebook na yi Freddy a komaki kotanga ozomona Kindumba oya bandaki kosala na poto parce que Freddy azaki marié na mundele balaki Freddy oyo babotana mwana moko Jocelyn babotana mwana moko ana mwana na moko Freddy abota siko makambu nyonso oyo mususu batu bayo comprendre on a retard pour ngai banda kala na banda benga majaki nazo c'est maman papa wana obozarane parce que tant azaki pemé na majaki futo pesa respect parce que majaki aza ndenge kana lobaki ba maman vraiment basimbaka biso na la Chine soki a lobby toyo kaka ozo comprendre futo benga e papa pour aza pemé na maman donc na banda ko ebisa maman jaki na c'est maman papa wana ozalaka na pembeni wana azalaka PD na ye eza ya banda bo mwana oyoyo aza mwana ya lisumu bazo bateke Freddy Vegas aza lisumu Freddy Vegas auti na lemba awa wana nzoto ya sango mutu alalaki mama ya Freddy Vegas ya ndumba nda pesi ezemi pona babota Freddy Vegas donc il faut azala kaka PD tia lungwa ke poto mengala banda benga majaki nazo c'est mama Jackie ke bana mwana mbali wana vivre na ye aza PD aza PD na lemba batu babanda benga pour de temps en temps ce mange qui a outil poto aye awa Freddy alinga fréquenter lemba te. Vous comprenez alinga fréquenter lemba te pour ayebi que soit comme na lemba bato baye baka ekala
bakoyebisa mama Jackie ke type wana azalaka pede yango azaki soki ayi na Kinshasa wa azaka ya robata mabata mabazu alingi komona mama Jackie ta solata na jeune garçon parce que na kina ba jeune baza ba super tonto pe baza na voilà ba super tonto baza vraiment na kina wa net ba masa na Christian Madiadia ba super tonto baza en tout cas yeso ki Monica mama Jackie solana ba tonto akina wa zuwa po abike mibali ya solo bango wana ba ne Congo ngana na nga soso pondezi soso mbali abwaka kaliki tala kaka yaza soso mbali mazo ponda abwaka liki il faut bayana mama Jackie tina kini peut-être mère alinga tala boye pembeni ata ndenge za kali solo ba connaissance na kala Freddy alingi te boyebi na 1 ba Mario bazaka kanda ba PD bazaka kanda pa en plus bazaka makasi ponga ndenge Freddy na kini nga na obanga no banga kotambola na finge trop no banga kotambola na lemba na po Freddy so azunga de gars obetanga na zo banga po ba pede ba na force omoni makasi ya kimobali oyo izala kimobali azala mobali ekenda siko na force ya makofi po bamba za omona lemba mais soki bitumbe bandi faut mona ninga bando beta mama Jackie abatu soki asimi mama Jackie akobeta ye liswe vimbi mais soki bazo pekisa Freddy alingiti donc Freddy ndenga ye Kinshasa boye aye pour kunezo simba lisusu te boyebi ke mama Jackie asungaki Freddy parce que Freddy azali na problème ya lisoko zo comprendre ya lisoko Freddy azali na problème ya lisoko il fallait ki ba bakisa moi d'afin sinasima mama Jackie afuta mbongo pona basala Sergio basala ya sima wana. C'est que mama Jackie pe moko a comprendre de ka vivana pedi yimo pande ko CPA na ba vanda. Te mama Jackie abando CPA yebisa ngai tango bolingani mwasi na mbali nani oyeba ke mwasi aza bongo eloko nazo. Tango koma ka pesa mbongo ba bakisa ba fait c'est que moi ndo CPA. Te mama Jackie a CPA ki na ye liboso tanga moni ke mobali. Ozo comprendre po mibali belé batambola ba mibali te. Mama Jackie amona ke ndenge mobali nyoso approchara mwasi balingani. C'est que bizali na makambu to netikali to koya ye bango na sima. Et par après mama Jackie yo comprendre que asi akotaki ozomona ezo ndie bolingo mo so lingi muto présenter pe na miso ya batu mais eloko mon côté ozo comprendre po tango bobimi na mbali botambo bozongi na ndako mère ninga zana pe il faut comprendre que waza mbali mais Freddy soki aye kaka zongi bo alongo libelamba alinga kutu te manger ka mona kota sukola mobali mobimba zo sukola na tango sabima ki asukoli mais bokola la na règle on dit moi ça na règle bokola mukaboy mama la libo mais ndenge zala rapena ke atana na butu boke Jackie la muka nan Jackie rien te 5 heures kuteto banana po banana 23h00 tant papa yi akoya na mwa kanda na ke non lelo pena Jackie au sentir ngai mais rien type wana so bazozonga na mama Jackie na parler zo ndire bango mbale banzele mbale bakoti na parler ya boaki sac mama Jackie pa boaki sac mère so ki akena douche ya batamina na zela mère melanda mère kuna côté la mère na douche sala musala yo bazwa ko po sala musala po ozana mbongo te ozamba ozana mpiaka ozana mbongo te netinga boye bazwinga na mbongo te funa sala musala bulo yo yelaki ozokoka yango te oui bokantima oui mama Jackie akozwela yeni soki boulot te akozwela yeni tolo ba makamsu tolo ba vérité mère ana bambongo na ye azana makambu na ye mama Jackie aza prêtresse na la Chine ozo comprendre tolo ngona na la Chine na vie na ye na vie fanda stabilité to lukaka mama Jackie azana ngo oranvier ti pona ponani papa se mbongo Freddy na mbongo te Freddy c'est un piaqueur Freddy azana rien y a rien au baloba ki rien même ndambo bazara nango na poto mo compte bancaire ane loro tala kisa ce qui tembe mais maman Jackie azwa ki pona boulot tant bazo pona boulot il faut à la peine les parents de Lukeni. Mon père est un cultivateur qui ne craint pas le travail. Hein? Il faut ça la peine moussala mais il y a côté na parler en commune d'ama. À ma mère femme noire femme africaine. Donc à commune ba beauté mère azo comprendre était table de maquillage na eboé et ben ça ba 3 mois 4 mois mais banda type wana kotaka na Palestine table de maquillage comme ba 1 mois ba 2 semaines. Mais écoutez moi comment tu as vu ba domestique ba bazo sale la ton ndenge nini pour non comprendre était ndenge nini ba bo réseau si la boy mais à mon aka Freddy Vegas na 2 couleurs. Histoire au bazo baté Freddy Vegas na 2 couleurs. Ana couleur ya robimela, couleur ya rolalela. Donc ceux qui ba bima na ma Jackie mon pena que tentayu. Hein? Beauté pena mobali ya benda ba beauté banini atia ba crayon ba fara jou banini mais ceux qui ba yé na tango kolala boye o mona ke ba komi na ba ndenge mususu
azongi pena ya mwindo pena babenga ki mandombe azongi noir siko maman Jackie azo comprendre te ndenge nini mobali ya deux couleurs siko il faut luka maîtriser mais tellement babanda la l'année chaque jour te mon pas banda ki na ki singa na ekota fazara mais luka étudier mon to comprendre quoi mobali ngo ndenge nini nazo kanisa mobali boto ndiye ba JDT mais côté pena les parents de Lukeni rien azongane dama bon problème ezate mère azomona ke ba table à maquillage na ezo vidaka mobali nini susu nani azo yibelanga biloko jour mususa ya kuta Freddy nzoka nde Freddy pena apeti kaka na rouge à lèvres vous comprenez ayo kanga pena na rouge à lèvres yemo atiaka rouge à lèvres yemo ka vidaka trois bottes à maquillage wana na journée ko pakola Freddy apakola ka fo de tina maboko vous comprenez OK yende mutavidaka babora majaki maera yo tala bité problème ezate comme yo makambu yo yelaki onga na zaina ngoposo salate moi pe na bengani ezate maman na za mutema boboto abibo comme azani les parents de Lukeni tonga na boulek na sanini na bomba azala kaka majaki a garder mais jeune wana ana tenya na ye ana banzala na yo ezaki soki ayina pala majaki biloko tu kolia zoa eleki ko chirurgie basala ki to basalite yango nazo kende ko fanda na majaki tititi or que Freddy Vegas a tangwa kabwani na mundele tangba boti na mundele po ya bota tangba kabwani na mundele bayolinga na majaki dame jeno déjà basala ka na cimenterie ya lukala de tellement baliaka et trop na ciment ciment comme ko beba obi PD azara nesika obimisa te po basi bazaka mo na système yé règle et bimi mais ya za mbali moya obimisa ezate nyose sala nini e ko taka na kati comme ça nini kopola po Freddy ndanga yo na za Kinshasa za kopola mutabanda ki ko sunga Freddy omoni mutabanda ko sunga yo maman Jackie wa notela ki munoko ndengo yebo ba treto na bokoko soki simbito kufiawa etalio bieno biso to sela ye kodame na sima tamba comme na majaki amoso bafana majaki bo majaki au solo ba solo na komo yo kabweza ndenge nini solo solo mais ndenge nini tuzo tambola no ba parfum makambutu aye ko fanda moya bombela mère ezate po ekoma ki makambu eza sérieux asi mère habite ndenga pena na za boye sima na ngai na za rapwelele mère abi ozala rapwelele mais yo pe banda tozala no dame jeune nanu pena rien les parents de Lukeni na nzoto nango na zela pena ko cultive ngai rien siko sima lisu se baby ndenge ni bon tia kasi lelo na tala afungola sima boy mère tala boy kati mambo eza ko yinda obaki soyi azo bisayo bere so lango utozila ngo apata yo moko mai nyonso so ekeboye tanga fandaka ezonga ba PD za musala pasia muro moni ndenge okoma soki maike ezongaka ezozonga ezofanda siko esali bot wane fande lembisi siko sima donc comme on y a ba soso ferme ba lembaka na simane koyaka Freddy akomo tanga majaki atala bime boeza grave fu basala yo opération soit ba longola eloko wana ya simato ba diminuer yo sima majaki abi bon problème ezatenga na ofutela mbongo viko zala nanga batu ba yebio déjà ndenge na kumisa Freddy ba bere ba bwaka batu ba bwaka yo en tout cas na oluka vraiment moyen na sunga yo mais awa na poto po basalo chirurgie awa eza trop cher ce moyen eza kende ata na Turquie kuna ba osala yo na mbongo muke abi problème ezate mère azo akatele muke zo kende basala yo opération nde Freddy alungwaka ke ti Turquie bake ko sala esiko pona ko sala yango tellement ni sezaki ya kopola il faut siko basala nini baluka ndamba musuni bakata babamba pona basala esima wana do Freddy ndenga za wana azana nyonga majaki ya lisoko do bakata pa majaki bakate pa majaki te bakata bakati ndambu pa ya mutu donc omoni hier moni Freddy balongola ndambu awawo batie suko koto donc balongola mo musuni awa explication passe ndambo balongola kyawa nde basala kya ngotara mindele basali Freddy kuna babambie
mais simba qui n'a noté et c'est il faut bakisa mbongo yo benga majaki pas am taba problème il faut sunga biso ba beret rouge il faut sunga bazini kombi il faut tinda mbongo na kini makamboze bela za ba chantier zotonga majaki abise pour le moment na mbongo te patienter na muke na luka mbongo na tindela yo komi mutungisi ko swana Fredi swana na majaki on dirait basi na basi ba swana na yebisa yo regarde envoie-moi l'argent j'en ai besoin vraiment il faut que je fasse mes besoins majaki c'est kiti sa mutema ils on dirait kana swana na bana na ngai kiti sa mutema na otindelo mbongo majaki ozwa mbongo sanini abakisi ba vide Fredi boulot ozo comprendre et simbi Fredi ayo ozonga akomi mobali ozo comprendre akomi mobali ya mobali te mama Jackie abike siko ndenge za boye sima ezotanga lisusu te mais en tout cas liboso ya Fredi ma Jackie azana ngo posa kutu te po mu liboso ya Fredi Vegas donc bébé donc boyi Dimitrov ma Jackie azana posa wana te mais koya ko comprendre que ko fando fur et à mesure tellement jouer qui makambo komi ebele nde yango bayo sala nini bakabwa na bango ma Jackie ayo senga ne séparation on a sauté kutu makambo ebele pour déjà te expliquer yango ozo comprendre ko lungwa siko ya Fredi na mikili ti ayiko kitana Kinshasa wa pona nini chaque après 3 mois il faut zonga contrôle bon exact vous comprenez chaque 3 mois il faut zonga contrôle Fredi zonga contrôle bimisaka 17 000 chaque 3 mois okinozwa soin ezawapi faut za la maman Jackie pour bimisa moi 17 000 to 11 000 wana ba kini batala yo sima basala pour chirurgie eza ba aventure te ba cancer eza makambo belé eza na kati faut za na mbongo pour Fredi na mbongo te ya kosala makambo wana ndako kende visite à médecin nani afutelo mbongo yo be banana mutambongo baswana kana ye yo kindo swana na choupette officielle okindo swana na choupette officielle to swana na liboma na Karine donc tanga swani na mama Jackie yango mama Jackie asanini atiki tellement kotanga yango moni alungwe poto ayeko kitana Kinshasa po sala nini alandela contrôle po mbongo eza lisusu te na Kinshasa bakosaki babengaki base yaka atoko baka o mondongo toko baka otanga wisi litungula zamba pilipili nzimbuzi tendi elore kozonga ndango moni awuti kuna mbango ayeko kita Kinshasa akutana na bato basala bakisa bokoko na lemba pona basalisa mais bato pe déjà ba comprendre que ateye ndenge za bosoko kotisi kaka bokoko kuna osala nini akufa po Mindele déjà injecté bakisi ozomona ko sala bokoko na ko sala babilora Mindele et a créé ba problème mais ngapena nde naza boye Fredi soki azana kina zo kangai na respect nyonso otopesa ke tantine Fredi to senga ka mbonga ma Jackie azongisa mbonga sima ma Jackie donc mbongo ma Jackie asalisela ki o sima wana oyo zana ngozo vivre na ngo zongisa mbongo ya ki d'avance ya ma Jackie ki d'avance wana zana ngweza ya nyongo futa nyonga batama Jackie mona ke to tiko calme to ko kipe te poto ane loko moko te ya kolanda lisusu po zana mbongo te wana mbongo te ozana rien loko moko te po na mona pe ba aventure belé ba communauté à côté c'est loko mona kesa bende abimisi boyo mbongo eza pasi ya mama mbongo eza pasi banganga lokuta baze belé na mona ki na landa ke misomo na landa ke misomo ngana lobaka vérité so na moni funa attaquer banganga lokuta ba Vegas après aussi c'est mission na ya ona zolo ba ke mbongo eza pasi Fredi ozana mbongo te soki ozana mbongo te mikitisa pesa respect na muntu azana mbongo po asala yo peke ozala ndenge biso to mikitisa pa ba flow mo USA ndenge to mikitisa pa ba JP cause l'homme de 1000 milliards de 1000 perpètes on est toujours ensemble maman wana zaki na on a expliqué ba tout comment Fredi Vegas il faut zongisa mbongo ya cimenterie na biso azo apena mbongo mama Jackie mbongo salisela kinga sima yango na sa nini voilà tokotika e calme a passer ba séjour na kina calme mais ngapena bandali yebela balemba banini kuna surtout lemba na kota te ba jour ba pede bazala makasi fort obeta nga wana ba jeter soki mbangu nde na oleka emena bitumba nga bundaka te vacciner contre la violence na bunda ndengeni voilà ma fanya ronsi barin rouge de Karine to comment Nevi comme tu m'as dit, ma moto. Bafania Ronsi, explication sur Fredi Vegas, droit de réponse. Bonjour Yoka, bonjour Tala, émission de ça comment est-ce que ça finga maman Jackie Vegas, tellement que Bérin Rouge Azaka wana sentinelle à la Chine, donc y est tout y a la Chine. Bana charge na. So démarrer bango Bérin oye la bino. J'espère que bonjour ba précision sur Fredi Vegas, Bérin. Oh, on démarrer, invité dans un boé, on est aussi dans une émission, mais on va ça qui est le kuta.
souvent on habite invité on nani nabi kombo ya nganga ngoyo mtu eba kombo nganga nazanganga to azanani ngai lo mona ngana loba batu ba souffrir pas ces ans Kinshasa on to sala makampo na to sepelisa miso ya batu te to sala makambo po batu ba se retrouver lelo to potana dollar et mati biloko e mati kilo Thomson e mati tango yozo ya ozo pesa batu impression moko boy na miso olingo kitsa to dollar olingo longola nzala nganga wana ngana mona ki na émission na yo maître Song en tout cas maître Song esika azana pese mbote mais c'était un aventurier oui na moni mbongo po bokati funga na mona ngana lobaka ngande funa mona yango boyi nga biloko ngana lukaka yango wana ngana mona o balobaka kuba mona ba yo o mona to aza aventurier te ngana zana posa na mona pona sisa aventure wana ozo comprendre pour lelo batu bazo souffrir comment se fait-il yo banda kokotsa eloko mo amuki okoti na kati ya keso tindiki obimisi ebimi mbongo ebele ozwaki combien na suka na mbongo wana ozwaki combien po mona keza ba aventure ba ya sala na TV ozwaki combien après $100 ozongi na mbongo na ndako mais nalobi ya mama kasi eza ba aventure yo kotisi obimisi ebele ya mbongo po tosala na ngoni futo lia yango ozo comprendre aussi ça peut y avoir des mukolo moko Montréal il y a jour mo faut ça ba amekana nuko pesa nyos aussi son journée pesa o mona nga ta mère nana ba problème nazo biso nana rankini na puku na palin funa futa ba nyonga damage na ye ozo comprendre ba nyongo ezebele futo futa abimisa yango apesa nga na journée mona ko tobola yango ateza 2 millions na mona ki te nga na lo ba vérité na landi émission bien parce que tolobaka makambo tozomona na moni atie atindi ke koti abimisi mbongo ozo comprendre mais je wana ya kobimisa mbongo tang mbongo ebimi et par après s'il na encore bongo to panzan to ki ata $100 otoliete ya moni nazolobaki bo sala makambo na bo sepelisa miso batute na ba mbongo ya lokuta il faut sala makambo oyo ezosunga pe na peuple yenki nganga na yango par mbongo abimisaki maître spirituel ya wapi ndondo libiso makambo so senga te fuba contacter maître Song fouiller mon cas comprendre que souci ya mboka ezani futo gagner ozo comprendre na lobi mama lelo to banda mona mutu soki azobela malade azotambola ya koti a traiter mais si la commence ko ya mbongo yepe nenga za wana pona batu bayeba il faut démontrer ya lobité ngala osimana premier match na la sabino na exemple à lever les rideaux match boto kende dede kinganga ka ya robatama mbongo wana bimisa ke zai combien est-ce que botanga ki ngo nyonso maître Song béret rouge de la presse congolaise ngana na posana ya na mona mbongo wana zo bimisa wana to yebi déjà ndenge bokomo kata katikati kuno tiaki boye koto tiaki bobeti pacifique okoti seloko atango benda boye mufuku ebimi tanga ngo pena brrr totala nga béret rouge na kuya soki obengisi ngai oyebisinga ke pake yango bandoki batindi silisango na journée moko nana ba problème na ba fourmi na kopesa na ba fourmi to ko vider yango omoni ba mbongo balobaki te na peso 1 million aussi sango jour mo bobanga te yebisa pesa pesa mamo ko longola kaka ta 30,000 osombi 3 mapango to mbongo esila na seconde moko o comprendre ba ko pesa nga mbongo wana na ye na longola 1 million na peso bu amosi na ngati na peso na biso sala ba makambo na o est-ce que mbongo na ngai te eza ngai ata voiture ngo ko zika te ko sani mais essentiel ba mona nano tamboli na yango oke na yango sombi ya yo ozomona to ana posa biloko bongo mais tant peuple na nzala na kanda netinga jour ngo azo sala bongo na zai na kanda po na zai mpiaka sikona akoti se bimisi bo mutemi mati vous na bi c'est que mira nga za boye ba poche za ovimba c'est que Sarah m'a tout le monde n'est pas beau et bah poche ça au vimba maintenant comme bobima une pierre à $100 été bon moni en haut après boutique maître Song mais bah pas ça attendre dans boîte 200 c'est que ça bambongo aussi ça suivre pas bambongo ça le kuta tu vois comment tellement le kuta non na la kebio de semaine prochaine bon direct ouais ba tu ba koma nga na ye ndeko loba ponga musala na ngeza loba ba koma nga pena na ye donc na longo na chapeau maître Song respect na yo maître mais kuba monanga kuba kuikilanga soki na monite ato zuli kolo kiti so zuli sote likolo mais ça so nga na monaki te na simba kite maître Song okutana kana nga bere rouge taka soda pem teni kindoke simba te na teni ngana na posa fara okoti bo sali boye na moni yango tolongo li 200 na ye pena na parler na si mère tia provision tia boye mais badi wana soki limo wana nde na mona ke
oh songe azanchora solo c'est desembongo na oyati Botch, on a solo tes mères. Merci beaucoup d'Ambéré Rouge de l'eau solo, c'est qui signe vraiment la comprendre. Montréal tala, tamaramo. Maître son ami Mingamboui. Maître ami Mingamboui. TV na bien, internet TV za radio T. Soko yena makamno okuta na bato. Pour ngana za la na rien que pour na kotala ka émission na temps olokuta. Obi ngana za contre bato lokuta, na za contre bato ba finga ka bato ba valeur ya bato te. Ozomona. Nathalie maître son, Nathalie Bonatali na yo comprendre que Théo ezaka pour non c'est pour sa mission. Vous comprenez? Pour l'homme sous ezaka pour yona ye kaka bozana sur place, ba tu ba monika ko te mettre son asala ki boye et sili. Mettre son nga pena na lobi yango soki nga na ye na moni na ndimi yango na rozwa lisusu bato nie na église na komo memo toke mayanga ni pas mettre son toke igidigi to ye pena le mettre son azo sala lisusu boye mais soki eza na kaka lokuta en tout cas wana na robanda ko pupolo lundi mardi mercredi mais eza ne ya robunda te ponga ya robunda na boyi na nga na ling ha te ya robim abimela ngai ngakutu biloko nga na luka yango wana comme la souka émission la biso merci na ba fan de la Ronce News Télévision merci na ba fan de la Ronce News Télévision tout bon continuer toujours ka comporter choix na kati ya chaîne na bino ba blog bobo no ratango te bero je no lembate ko sexa bino bereto comme la souka émission abimela OK banga na ebi Montréal pa ebi to comme la souka émission na biso mot de la fin non pas mettre eloko nini to ko loba po abima na minute nga na ko loba ngo randa baranda mettre song randa ba abima wa bu wapi abimité au moins que ça le kuta. En tout cas, mot de la fin, courage. En tout cas, beau s'abonner vraiment à ça vraiment bien. Béret rouge de la presse congolaise, baobi, ba réponse à Super Tantine Signorita. Super Tantine, baobi, nous c'est les cas la Signorita. Na qui n'a nous expliqué Freddy Vegas. C'est un aventurier. Moto aussi meza pouelele. En tout cas, yaki aponato baka enzimbouzine tenito teli tungu la zamba pili pour si mesa nini. Et comme a kwede, maïtangara na invité kanae, ce qui est commun nini. Pour la mettre son, na silisana, na pesana bateau ba soutenir vraiment mbote son Félix. Oui. Na pesi mbote na son Félix Richard un prêtre parmi les prêtres. Pourquoi pas je dirais un grand merci na vie na ngai JP Kosia, l'homme de 1000 milliards de 1000 perpètes. Zala toujours wana vie merci na ba conseil na yo et je ne manquerai jamais de dire un grand merci na Trésor Moba, hein? Trésor Moba, les cœurs de Gentiane Moba, na râlé États-Unis, Béret Rouge yo. Pour na reçu qui ça, merci na yo. Nengo yaka toujours na intervention, merci na ingénieur et si kaza na sima caméra. Ngana osenga kaka na batu, mboke zo souffrir. Batu ba na passe. Ba fou les ebelé na Kinshasa. Ngana pesi mettre son devoir. Ngana mona nandima. Na robemela ye batu na mayanga ni to robanda ko ya pe deuxièmement soki banganga solo bana kin pourquoi pas ba ko sala ba démonstration au limu sa ba foule il y a trop de poubelles na Kinshasa vous avez remarqué ngote hein ba limu sa ta ba poubelle ba sala ba biloko bongo démonstration pe na foule moi na sima martyr to lali to lamuki toi et limu vous comprenez qui c'est que doit habiter ya kana na song tela na foule du sous ces akoto ba démontrer biso balali sa ba foule ba si sa nzala na RDC et au sala biso bien mais ceux qui besoin ka pona on se pelisa misu na biso en tout cas ngai ceux qui na moni na roya royebisa bino vous comprenez ceux qui na moni pena na comprendre on a zimbongo pe d'ailleurs coup na zimbongo on toza toujours na cameraman côté na kende ko tête bon yangana kimana atana kimi yangai oh mais na lobby ceux qui a pesi ngai eza ngai tango abimisi na c'est bon maître nga pena ndengeza boye ponga na ndima ifuna kende ko dame mbongo yu na zui descendre na ina tie provision na parler ndambu na nous peto dame kaka wana divers moi nini ngulu pena ngulu mayo kebo ya mona bongulu limwe Maître Song, en tout cas, courage, mais il faut que kuba monanga, kuba kuikilanga, ngala pena tomate mena béret rouge. Il faut que ponandi. En tout cas, merci. En tout cas, de bonnes choses. Naba tuto balingara béret rouge de la presse congolaise. Beau s'abonner massivement et ça l'angaï bien. On est ensemble. Merci beaucoup à Madame Evelyne Dundu, merci beaucoup à Steve Matumona, merci beaucoup à Batnyoso, merci beaucoup à Bafania sur Ronce News Télévision. Restez branchés à la chaîne Nabino, vous ne serez pas dessus plutôt. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve prochainement. Au revoir.